Moi sina mobalo basangane mais azui nzota mobala na munoko na ye nzota ya mobali na ye atie na munoko na ye démon vamour a se présentaka papa akotaka cave donc azui munoko na ye akotisi yango na nzota mwasi epai ya mobali ezo memela ye mibalo balingaka basi basi na baba saba makambo na ye logo oyo c'est plus saraye logo eze logo oyo kitake mutema soka za na kanda. Okay. Et puis ba comprendre que sentiment na bango mibale et ko yipe ko pixer bango ba kota lola. Est-ce que yebe que même temps ba tout ça la ka bolingo moi ça zui lolé mon atie na litoyi yo pozi lolé mon ya mobali na yo ya mobali otie yango na litoyi ya mwasi na yo ezo mais ma conséquence c'est pas un démon vraiment. Hier ça n'a pas si belé le pasteur casse là et azo défendre yango dans 7 basi c'est pasteur casse 7 basi. Or, muto azo sala makambu wana directement eza lien moko o eza impossible à kokata yango. Ezo memela ye démon oto bengi romanie spirituelle azanani. Muto yo azo zwa nzoto na ye ya azo sangisa yango na kati ya munoko ya mwasi azako se retrouver impie. Et tant qu'on se retrouver impire, Mouton doit se retrouver impire, même spiritualité naïe, ils ont comme impire. Parce que Bible lobby, nous on a biso, ils allaient temple à molio mosan. Makambo na zolo balabina makambo na canicité. Ils ont makambo yelinga na mouton, ils ont idée. Ils ont même la bateau mouton quand on passer rapport na moi si na zo bete bambata. Mon parle moi si zo bete mobali bambata lobby sentiment non. Il y a un esprit à vamour ou tant que ça la ba geste de wana. Tout geste compte. Et tout geste, il y a un esprit. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le cristal de la foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le cristal de la foire est situé dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le cristal de la foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance.
Mbote Baneko Balandia, chez Bisso Télévision, Boyi Malamo, la émission Nabiso Police de Star, une émission d'analyse et critique. Merci pour la remarque Nabino, merci pour la idée Nabino, pour la évolution, il y a chaîne Oyo, chez Bisso Télévision, chaîne Moko et Nabino Moussala qui toko Oyo, toujours qu'on passe à l'Okumu, na Tata Nzambe, Jésus-Christ, notre sponsor officiel, Yende, après ça Rabiso succès, après ça élévation, Yem Tassala en sorte que, bon, peut Rabiso confiance, Oyo, Bossala Rabiso, un grand merci à tous nos abonnés, Oyo, Bandima, aux abonnés, à Mote Nabino, Esika Bozami, Yolanda Rabiso, nos abonnés, s'abonner et puis, activer cloche, il y a notification pour être Ozwaka, notification, nyon, sautant, émission en ligne, et comme il a combat la moi quoi. Le lot est sous na cadre quoi informé mais avant tout, je dis un grand merci na orphelinat vida peut-être que sunga bana bitike ba kolia comme la kolata na yango mama Emily akobele la motonio sur motema la ba ko sunga bana oyo ba yeba kozonga classe année parce que bana nyonso ya orphelinat vida ba ko tangate. Donc plus de 17 enfants oyo ba va na kata ndako ba ko tangate kasi mama Emily azuli kanisi ya kotina bana na kelasi kasi yemo ko lobi akokokate sengeli motonio sur motema malamu ameka ko contribuer na 10 francs pour ete bana oyo bazonga kelasi lo bana nyonso na septembre awa na yango tona bosenga ya uniforme kaye silo nyonso wana eko komela biso et puis bana wana bakokota kelasi nzamba kozanga te kopambola yo. Deuxième message ezali oyo concernant mapango bana balandi moni lelo bozana mikili ya poto bovandi bokolia kitoko mekasi nini ekolakisa na famille ke otikaki mo lopango to bana na yo osekele bango nini kasi tala Nzambe apesi biso mama moko mutema malamu kala mingi te na osite comme na ayena mabele eza na musika te na kimpokote kuna musika te ezaka na entrée bibo station so na bibo station koti na ngo pene donc ya musika te atie mapango wana prix moko abordable na yango ba 20 sur 20 ezali ba 15 sur 20 ezali na prix ya moke je dis bien na prix ya moke benga na lombango po ete Tomé Mayo ici Kayango, talaka papa chic soit à côté de Kamseke, il y a du sérieux, déjà cadastré, nion sur l'étape, na s'est renseigné, tout est normal. Nayango, Bobenga na lomba on peut être, na tchabino en contact, na mokolo le pan, mokolo mabele peut être, azapé mon Suisse, hein. Ba Negobalandi, je m'avais dire bonjour à mon invité. Merci la Fabien pour la prise de vue et puis réalisation. Na passion bote l'homme de Dieu. Merci papa chic, ngapé na passion bote. Sangoning. Oui, Nzambe azobatela biso siko nzoto ezo répondre ça va. Parfait. To sambela kasi to kutana mozindo émission. Papa to pesio merci Nzamba Israël, Nzambe na biso, Nzamba idina bala. To tiki mission ona saloboko na yo, eza mission ya conscience pe ya délivrance. Mutu so kolanda biso et azwa délivrance, tant akozwa conscience après conscience ne azwa délivrance. Na déclaré bongo na kombo Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Les lots yambe le sous na sur télévision. Sangoni au le peuple de Dieu au barotalo mokil mobimba. OK, papa chic, je crois na tek déjà kozala awa, tout continuera déjà kozala awa, ezalaki na message oyo na Nzambe a pesa kingai, na tek déjà kolobango la fois passée et message yango ezo continuer et yaki message wana yaki tango après poison, tango nazaki empoisonné, après empoisonnement wana Nzamba mema kinga la kisakinga ba réalité comment diable azako opérer na nzela ya makambo ya sexe nengene ni diable azo opérer na makambo ya sexe Nzamba yebisenga lobi majorité ya bitumba ebele o ezokota na ba famille ya batu o ezokota na ba couple et puis ezokota na ba vie privée ya batu eza a cause ndenge batambola ki na ba vie na bango a cause ya makambo oto ndenge yango la nudité ya bolumbu et Nzamba yi kotalisa ngai démon moko na kombo ya démon vamour wana Nzamba memaki nga zotalisa nga makambo ke démon wana vamour azali démon oyo tangu batu basangana kana nzoto tangu batu bazo sala makambo ya bolumbu ya sexualité démon wana vamour ayaka kokotisa oyo ezali ba conséquence ba conséquence to pesa ki exemple ya Noé tangu alangwa ki masanga tikali bolumbu to mona ki mwana na ye na kombo ya kana kade na ya suka mwana ye ayaki abimisi bolumbu ya papa libanda et tango alambuki alakela ki mwana wana mabe to yaki siko expliquer que bolumbu ya papa ezaka ka papa o ya botiote ezana bato ebele azo vivre mais ça na mobali o ya plus âgé que ye exemple mutata na 30 ans azo vivre na mobali na 60 ans azana 50 ans 55 ans ya mona bolingo mais or pendant que azo mona bolumbu ya papa wana
ils ont déjà une malédiction et démon wana vamour azoya. Pourquoi? Azoya ko kotisa ba conséquences et belé ba conséquences et belé. Na ki su kolobela likambo ya homosexualité. Na loba ki homosexualité c'est le développement d'une union effective ou sexuelle entre deux personnes partenaires de même sexe. Na loba ki homosexualité ezali mibale oyo basangani to pe na côté ya lesbienne ezali basi mibale oyo basangani mais bazo sala ba pratique oyo mwasi na mobali bakoki ko sala yango. Na pesa ki même verset biblique na loba ki na mukanda ya Lévitique chapitre 18 verset 22 na makamba bolumbu na loba ki Lévitique chapitre 18 verset 17 yo ozolanda ngai osangisaka nzoto na yo na oza mobali bosangisaka nzoto na mobali to lobaki tango bato ba sala pratique wana démon na vamu aza ko se présenter et puis tango aza ko se présenter azoya directement na ba conséquence azoya na ba conséquence. Voilà oyo makamuto meka ko expliquer mais na ko épingler mke et puis na côté na penser oyo nzambe ataki ngai na lobela Lelo lisus na lobela lelo na baki Dieu considère l'homosexualité comme une abomination. Mutu nyonso azo sala homosexualité nzambe azo considérer en abomination na misu ya nzambe. Une abomination c'est le caractère de ce qui inspire l'horreur et le dégoût, c'est le comble sacrilège la plus impie des professions. Na ki sur le fellation. La fellation l'unilingue. 1. Romains chapitre 1, verset 26-28. C'est les pratiques sexuelles consistantes dans l'attouchement des organes génitaux masculins avec la bouche. Voilà. Olobi moto ya salaka oyo babiso benga bande ba limbisa o émission ba mikolo ya bana bolongola o akotaka cave mabe nango ezali wapi to expliquera malembe conséquence nango ezani na vane koloba boye mutu oyo mwasi na mobali mwasi na mobali bazo sangana mais mobali azwi nzoto na ye voilà tolobaki ombalasi voilà oyo zo sala kaka zo sala rappel très bien voilà mais si connaît olobaki mbalasi mais zaiki tango zaiki na monde wana voilà et zaiki ko sala nini mais comme ko pesa mo bato mo batalaki biso te l'autre voilà tango nazalaki na monde wana mwasi na mobali basangane mais azwi nzoto mobali atie na nzoto na ye na munoko na ye nzoto ya mobali na ye atie na munoko na ye démon vamour a se présentaka. Démon vamour a dalit moko ya ba démon o bautaka na se ya mai. Tangu nazalaka na se ya mai, tangu na bala na kana reine na princesse Eliana. Démon vamour wana azalaki démon oyo ayaka na obsession. Pona koyeba na ko bebisa pe ko kotsa esprit ya impudicité na ba vie abato. Maintenant démon vamour tangu actuane zo salama amemaka na lobaki ke amemaka faiblesse sexuelle. Et pas ya mobali ba ka ebele ya ba faiblesse sexuelle ezo uta partie ya ba système wana ndenge moko pe papa nongo ti ko utiliser terme awolobi papa akotaka cave donc azu munoko na ya kotisi yango na nzuta mwasi et pas ya mobali ezo memela ye ba infection ezo memela pe mwasi wana ba infection ndozo mona demona vamu akoya kokotsa problème ya kozanga kobota basi ming badana ba problème règle douloureuse basi ming badana problème ya kobota te azo bota te age ezali me kobota na ye et katani eza parce que basala ki pratique wana donc ezo mema demon vamu ayaka juste kokotisa esprit mususu ya babengi yango ya mari pe femme de nuit. Très bien. To évoluer sur ko wala to solo bagi mbalasima. Voilà. To mais un peu ko progresser na malobana biso kasi mutula mo ezali batuna na ki balabi kasi mibalo balinga ka bas bas na babasa ba makamwana. Ye logo oyo c'est plus saraye. Logo eze logo oyo kitake mutema soka za na kanda soko sali papa bongo papa mbongo monani et siko so abia tika yango mo iteke papa akende uluka mutu libanda oyo opese logo. Problème ya couple, voilà, problème ya couple na makambo yo eza simple, eza batangi ba vexer biblique na opesa et puis ba comprendre que sentiment na bango mibale ekoki pe ko pekisa bango ba kota lola.
Okay. Ça c'est un. Deux, sentiment la bango mi balé et comme même la bango conséquence. Même bamoni ango lelote lobby conséquence wade kozwama. Or ce qui conséquence wana et se présenter bolingwana ba kwa ko sala ngo lisusuté. Donc c'est mieux batika ceux qui ba kwa kotika te ba bengi to sambeli pona bango baleki na délivrance parce que makambo yo mutu ye moko akoka kotika yango te atandenge ni na kotika ngote. Il y avait même un pasteur prophète na Londres à Bengingai. Abisinga abi prophète ça makambo ngana sala na ko même musika. Est-ce que yebi que même temps ba sala ka bolingo. Moi si ko zalo le mona yo ko tia yango na litoi na yo. Ko zalo lo le mo ya moi si ko tia na moi ça le le mona tia na litoi. Yo pozi lo le mona ya mobali na yo ya mobali o tia yango na litoi ya moi si na yo. Ezo mais ma conséquence c'est pas un démon vraiment. Mais bah oyo babalani légalement oyo ba respecter nombre ya libala ba pesa dot azu moi sina Bible écoute ezo appuyer on moto na nzambe non et comme à côté ni mabe pona nini Bible ezo appuyer rapport sexuel ezo appuyer ba pratique ya mabete na makamne ko balu na côté ya na kolobela yango parce que na soki ba conséquence wa na soki ba message wana. OK lelo ozo la nangai zwa déjà bikina yo comment et les enseignements toko samela enzamba ko délivrer bat vraiment merci nous allons bien sur la partosie ils consista à s'échanger de partenaires sexuels. C'est aussi un acte d'adultère. Un homme pour deux femmes ou plus ba bengi polygamie. Voilà, la partouze. Ouais, partouze. Voilà, la partouze. Partouze, oui, quand on mobali, azamoko me basi ebele. Mobali moko basi ebele. Moi si pe moko mi bali ebele. Koto musto babenga bango ba polygame to ba polyandrie. Oyebi. Kote musto babenga partouze. Kote musto partouze. Voilà. Kote musto. Yangwana bi partouze. Thomas Fabien ngona. Partouze. Voilà. Oyebi mutazo lobake eza na pasteur moko na otanga comme on a bien pasteur ceux qui cassent comme ça il y a ça na basi ebele le pasteur casse là et azo défendre yango na 7 basi c'est pasteur casse 7 basi et atongene bango immeuble moko atie bango lolala na mwasi o lobala na mwasi o lobala na mwasi o pona yazo mona yango bien et je vois ça aussi pas ba musulman ba to ebele ba sala ka ba makambu wana or muto azo sala makambu wana directement eza lien moko o eza impossible à kokata yango. OK. Akoya la ba défense na ko bimisala bino ba verset biblique dans l'Ancien Testament o ya balaki boy o ya balaki boy. Or, mutu déjà o ya koti na polygamie, o ya koti na polyandrie, ezali lien o to lobe ezali lien moko ezali difficile ya kokata yango. Et na mutu wana premièrement, ezo memela ye démon o to bengi romanie spirituelle. Azanani azali démon oyo azali maître ya faiblesse sexuelle peut mettre ya ba influence ya éjaculation précoce mutu nyonso oyo avivaka vie ya polygamie azangi maladie ya faiblesse sexualité ya komona yango ni alobi te ezali mpona na basi ebele non c'est un esprit oyo ekoti na kati ya nzoto na ye oyo ebandi kodétruire vie na ye lelo lobi kune ko détruit na côté ya mwasi bazo partager ba esprit exemple mobali azana mwasi azana 7 basi lokola pasteur Casse chaque mwasi azana ba esprit na ye tango alali na mimi ako apporter directement esprit ya mimi na nzoto pasteur Casse. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Le fils tang apporter esprit wana ba démon wana akokende ko pasteur wana to mobali wana akela leso na mwasi muso komo na Jeannette be esprit ya mimi eye pas Jeannette eye pas ya pasteur ya mobali wana apporter yango na nzoto tango azo ya kola na mwasi muso be esprit ya basi nyonso ya lala na bango e bandi ko kabwana wana ba femme mariée bakenda mona bali mususu te moto na Nzambe bata pasteur Casse. Oui, ba femme mariée mais bazana ba lien ya ba famille na bango. OK. Voyez, bazana ba lien ya ba famille na bango. Chaque famille ezana lien na yango. Chaque famille a un lien. Moutounio surtout a un lien na ye. Autant aux juillet. En dehors, il y a pasteur Casse Batebele, n'a tagné pour la référence. Oh, Batebele, ba yebi. En dehors, on est dans la Batebele, on a Basimi Balé, Basimi Chatou, oh, ezo meme la bango, ba lien, ezo meme la bango, ba problème, ba stérilité, ezo meme la bango, ba problème, ba faiblesse sexuelle, ezo meme la bango, ba problème, ba règle. Pourquoi? Parce que bazo partager, ba esprit. Moko. Donc, mutu nyonso la nanga, ozo vivre vie à polygamie, à polyandrie,
o yeba yango ki o partager ba esprit lelo ba conséquence ya bato ebele o ezo ya na kozanga kobota ezo ya na ba problème ebele na kati ya ba vie bato za par rapport ya problème wana papa na ngai. Voilà. Donc pasteur Casque teninga liberté eza maté ya oyo na tei. Voilà. C'est un lien très difficile à couper. Na bode de kolobango eza lien moko difficile à couper. Il a la base de l'impuissance sexuelle de beaucoup de gens, de la frigidité et de l'infécondité. Plusieurs femmes, c'est la pratique du soin anal, surtout observé chez les hommes homosexuels masculins. Tout dans la Bible. 1 Pierre. Ah, Nzambe nangai. 1 Pierre. Nga na moni il faut natika yo o développer sujet na yo. Merci. Makambo il faut essayer yo mo bande bala. Natika ya développer. Na mi merci na sponsor na officiel Jésus-Christ de Nazareth. Va bien pour ibimisa nga s'il vous plaît. Bien aimé. Makambo na zo lobeza makambo eko aider ba vie à batu ebele. Eko aider ba vie à batu. Na bande ko loba une femme pour plusieurs hommes. Na lobi si la polandrie, deux couples qui se changent de partenaire. C'est un lien très difficile à couper. Ba couple mais ba do changer ba partenaire. Ils appellent la base mususu. Mobali mais azwakape, ils na batu mususu ba arriva à vivra na mwasi ya camarade nae. A vivra na mobali ya camarade nae. Ozo la nanga eso vivra na camarade no bonne ko lia nae bozo melanae. Mobima na mwasi nae. Obima na mobali nae. Yeba ke démon famouse. Aza na se ya réclamation na yo. Oyo bitumba ya vi na olo lozo mona. Ezo tambola su malamu te kozanga kobote koti ba prome makama bala e koti zo kokobala te ba prome ba impuissance sexuelle eza parce que ozwaka mwasi ya muninga na yo to mobali mwasi ozwaka mobali ya muninga na yo e lelo e bandi komemela yo oyo zo mona to okobenga to sambeli enzambe akosela bio bo lamu akosela yo bo lamu. Et beaucoup de gens, voilà, c'est la pratique des soins anal, surtout observé chez le homosexuel masculin. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Dans Otéa et puis là. Marie montre à votre tour des sagesses de vos rapports avec vous femmes, comme avec une sexe plus faible, honoré comme devant au-dessus héritier. Domaine de sexualité, il faut être la honorer. Il faut être la honorer. Boko kite kokabola nzoto na yo mwasi ozana mobali na yo mobima kokenda ko kushe na mwasi mususi na mobali musudi banda. To obima na muninga ya mobali na yo, to mobala bimina muninga ya mwasi na ye. Ezali abomination. Faire l'amour dans la bouche, l'anis, les oreilles, une femme qui se fait prendre par deux hommes. Batu mususo do sala bolingo, mais na katia bolingo wana azulo lemo na ye. Atia ngona lito ya mobali, azo lemo na zo kotsa. Mais yeba yango dès que bodo sala pratique wana. Eza système geste bodo sala. Bible lobi na biso derrière toute chose il y a un esprit. Tango zulo lemo na yo, o tient na lito ya mobali. Moi c'est pas zulo lemo na tient na lito na yo. Yeba kezali geste bozo poser. Esprit avamour ekoya pour aimer la bino stérilité, aimer la bino un blocage financier, et comme la bino incompréhension, pe ekobena femme de nuit. Et ça peut être tout mususu couple balobit nenge toza biso na couple la biso mobala sengi mwasi na to sangisa nzoto mena nenge ya sima na nise ye batang bo poser acte wana bo tike sika oyo nzamba salaki bo lingwe salama bino bo choisir place na bino obima na mwasi to na sima ye batang bo do poser acte wana démon ya vamour à ko se présenter wana pour na ko créer ba problème. Nous avons remarqué opposer acte wana peut-être avant au bala tant vous avez nous célibataire mais lelo mabe comment na nzoto na yo lelo comment comment na ba problème ya kozanga kobota lelo comment na ba problème ya stérilité ou comment na ba problème ya ba règle compliqué et quand ça même blocage dans domaine de finance et quand ça ba problème belé c'est parce que
bimaki na mobali na yo na ndenge ya sima mobali pe ndenge moko bimana mwasi na ndenge ya sima lelo memelo ba faiblesse sexuelle lelo memelo ba hémorroïde lelo memelo ba maladie ya diabète lelo memelo ba maladie très compliquée yeba yango tango osala makambo wana ata eleka otika il lui faut to chamela et nzambe asalela yo grâce to banek to epenga ki suna likamba kolobake ko zwa nzoto te ya mobali na yo otia na munoko ezo memela biso ba problème ebele. Voilà, ils appellent la base mususu sala bolingo azo sala bolingo koto yo mobali azo sangana ye na nzoto mais koto mususu mobali mususu pazo simba ye wana to mona ngo mingi pa ya bato yo basala lokola ba porno yeba ke tango posa actuana il y a quelque chose oyo ils ont réclamé yo. Voilà, ils ont réclamé yo. Insecte, c'était insecte. C'est le fait d'avoir le relation sexuelle avec les membres de ta famille. C'est un crime. Et ça va te belé à sala bolingo na ndeko na ye. Osali bolingo na cousine na yo, na cousin na yo, osala bolingo na ndeko mo za batu mususu leki na ye. Mobali na ye. Mobali ya leki na ye, to ya yaya na ye. Réalité nezo salama. Yo yaya no za ndaka libala. Abala mobima déjà na mobali ya yaya na yo. Yo mobali obala yaya to bala leki. Mais obima déjà la bandeko ya mwasi na yo. Ozo la nangai. Yo ozo la nanga e arriva ke obima na famille moko. Na mibali mibale, to na basi mibale. Obima na yaya, obima na leki. Yo mwasi, obima na yaya, obima na leki. Yo mobali, obima na yaya, obima na leki. Mobali obali, obali. Mais e arriva ke obimina ba leki ya mwasi na yo. Obimina ba yaya mwasi na yo. Bato musuba kena le plus loin. Abima même na bo kilo na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Tango zo salama kamoyo, yeba ke vi na yo ezana se ya réclamation. Tango ba empoisonna kingai. Tango na yebi ko matana kati ya spiritualité, nzamba tali singa makambo. Ayebi singa na ko yebi sa peuple ya nzambe, oyo bazo vivre ba réalité spirituelle ya mabe. Oyo bazo vivre ba blocage na kati ba vie na bango. Ta la vie na yo malam. Est-ce que on vivra makambo yo te? O vivra makambo yo te obima na kwa mwasi na yo obima na yaya na yaya ya mwasi na yo obima na mobali ya ndeko na yo ndeko na yo leki na yo cousin na yo cousine na yo mais obima na mobali na yo obima na mwasi na ye obima même na mama bo kilo na yo obima na bandeko bino famille biana leki mais bo sala ki bo passer bo sangisa nzoto. Pourquoi? Parce que coutume na biso to leki na la kitoko mingi erreur moko salama okweya na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Tango zo yo kama kambo yo ko kama mutema to bengi to chambeli eza makambo ezo mema abomination o ezo mema ba pratique ezo mema mabe na kati ya ba vie ya batu ebele ozo landanga esprit wana e yakapeli suko tina mutu ami sepelisa ye moko tolobaki ke Bible zo pekisa semence ya mobali eyeba na kokweya na mabele. Il y a des gens où ils ont passé azo sala caresse na mwasi na ye mais na kacha caresse wana a éjaculé mais ou les semences et quand na nzoto mwasi mais quantité et bimi na mabele quoi dans le vide. Bible dit eza mabe semence ya mobali et quoi dans le vide wana zali bato ba mi sepelisaka bango moko d'office c'est tant ozo sala pratique a commis sepelisa yo moko ezo memela yo ba impuissance sexuelle ezo memela yo ba infection ezo memela yo phénomène femme et mari de nuit ezo memela yo phénomène femme et mari de nuit. Oh phénomène femme et mari de nuit makamuno so tangi source na yango base na yango tolobe dali démon vamu tango koya ayaka ye mokote akomema phénomène femme et mari de nuit. Or, le phénomène femme et mari de nuit, ce qui a kotika kanavia moutou, bien aimé. Je parle souvent des phénomènes femme et mari de nuit parce que Nazali est spécialiste nango. Nazali tangu, Nazala qui n'a nos magiciens, j'ai été licencié en sorcellerie et dans le domaine il y a phénomène femme et mari de nuit. Makambo nazolo balabina makambo na kanicité. Et ça makambo yelinga na moutou, ça idée parce qu'il y a des gens
o azoleka na internet azoleka na TV parce que eza idée à composer idée na ye na kokene na koloba boye et bongo bato bakoyoka nga bakobenga nga bakopesa nga offrande. Mais c'est que je vous parle eza idée te ezali makambo molimo atali sangai pezali makambo ngai na vivra ka yango tangu oyo nanu na yebaki nzambe te avant na la prophète avant na la pasteur. Le phénomène femme mari de nuit ezali démon oyo soki akoti na vie ya mutu ayaka na déstabilisation moko ya makasi akoya ko déstabiliser la vie ya bato. Plusieurs personnes, plusieurs femmes, maris, oyo bazo vivre ba instabilité ya finance na ba vie na bango, ils na bato belé azo vivre instabilité ya finance, ils na bato belé azo vivre instabilité dans le domaine de mariage, même na nzoto na ye moko. Plusieurs maladies, ba maladie belé et kota la ba vie ya bato. Ba maladie lokola ya diabète, maladie lokola ya prostate, ba maladie lokola ya ba tuber, ba maladie lokola ya sida, ba sida ya kindoki ezali, ba maladie o ezali ba maladie moko très compliqué, phénomène femme et mari de nuit ayaka na ba vie ya bato. Juste pour na ko détruire vie ya bato. Bien aimé dans le Seigneur. Tout autant un verset moko et plutôt soukisa na sambela na yo. Na bondo na bolingo na nzambe. Nzamba lingi ozwa étoile o récupérer étoile na yo. Nzamba lingi étoile na yo ezonga na maboko na yo. Okendaka poto banda kozwa mbongo. Mais sibitema ozaka esu mbongo te. Ozaka na Kinshasa na Afrique obanda kozwa mbongo. Sibitema ozaka esu mbongo te. Musala esila okoma ko tourner esika moko. Banda ok au voyage mukande ezalaka te. Et ça parce qu'il y a une influence, il y a phénomène femme et mari de nuit. Oya se présentant na kati ya vie na yo. Yango nazo biebisa yo. Ozo la nanga ba qu'il y a une esprit ben yango démon vamour. Démon vamour aza accompagné na phénomène femme et mari de nuit. Phénomène femme et mari de nuit ayaka la ba caractère o na lobi wana instabilité na tous les domaines. Or, je suis licencié. Oyo nzambe amemaki ngai na mokili ya mai natanga makama phénomène femme et mari de nuit. Naza na 37 clés. Oyo soki obenginga toko fongola vie na yo et o trouver solution mbala moko sans discussion. Mulimo lobaki na soki muta benginga yu na ko chambela poneka pendant 3 jours. Pendant 3 jours, à une délivrance totale. Abosani kabelaki, abosani kadaki na stérilité, abosani kadaki na difficulté finance, abosani kadaki na difficulté songolo topé pakala. Tout autant à verset moko to silisa. Lévitique toujours. Lévitique. Toujours Lévitique. Et puis to chambela, nzamba se la biso bolamu. Merci. Lévitique chapitre 15 verset 16. Lévitique chapitre 15, verset 16. Lévitique chapitre 15, verset 16. Natangi. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera un peu jusqu'à soir. Bien-aimé, mutoyo adosa la masturbation, mutoyo azozwa nzoto na ye ya azosangisa yango na kati ya munoko ya mwasi azako se retrouver impire. Et tant qu'on se retrouver impire, muto se retrouver impire, même spiritualité na ye ezo koma impire parce que Bible lobi nzoto na biso ezali temple molio mo santo. Maintenant diable ayaka na ba vie ya batu pona ko détruire vie na Bible lobi ni diable akoya pona ko yiba ko bebisa mais moi na muta ko yapona ko bikisa pe ko sauver mais réalité ni nezo salama diable ko kotso esprit oyo et surtout bato basalaka bazaba homosexuel ba pédé mobali abimaka na muninga na mobali mwasi abimaka na muninga na mwasi diable ko ya ko lakisa yo ke za bien salaka yango eza malamu eza kitoko yo pe ozala ndaka libala mobima déjà na mwasa libanda yo mobali mwasa libala mais olia déjà mbongo ya makangu moko libanda ata bosangisa na nzoto te yo oyebi que dans la mobile nandako mobile wana linda alanda kayo alinga kayo mais azoka 1000 francs azoka $100 $50 akabela yo ozwa mbongo wana oya nango na ndaku na yo yeba ke o mema blocage na vie na yo et oza na droit ya prière et nzambe na biso asaelo bola nalingi to sambela ozola nanga ozwaka nzoto na yo ya mobali opesa mwasi atia na munoko mwasi
to ndenge to baka osise nzoto mobali na yo to sambela nzambe nzamba sela biso ozaka mobali ozaka munoko no kotina nzoto ya mwasi na lingi to bondela nzamba sela bolam osalaki ba caresse bible to pekisa ba position o ezali ya malamu te. Il y a même des femmes, il y a même ba mari, même baso ba balana azozwa bazo sala ba rapport na bango ba sensa ba position moko o ezo pesa nzambe lokumu te. Ba position moko ya mabe balobi to balane ko sala eloko te. Position nini oyo sangisaka nzoto na mobali na yo. Mobali position nini sangisaka nzoto na mwasi na yo. Oisi mwasi na yo simba boy, sala boy. Juste kaka po sepelisa. Ils même na batu musuta na do passer rapport na mwasi na zo bete bambata. Mon parle mwasi zo beta mobali bambata lobi sentiment non. Il y a un esprit à vamour tant bozo sala ba geste wana. Tant bozo sala ba geste wana vamour a do se présenter et à ko bloquer. Tout geste compte. Et tout geste, il y a un esprit. Na lingito sambela. Na lingito sambela. Attention, ne comment lobby, tout ça va marier, tout balama légal. Oui, vous avez marié, vous balama légal. Mais sexe, et ça là bas principe de spiritualité na yango. Nous allons prier. Na lingito sambela. Tozo bondela. Ozo bondela na ngai pendant 3 minutes. Ozo sambela ozo bisa nzambe. Problème façon nyonso na sangisa nzoto na mobali. Mabe nyonso na sala. Lelo na sengi nzambe limbisa. Obondeli na ngai apro bengi ngai. To sambeli na kombo na Yesu. Mutu nyonso tu. Couple nyonso oyo basali ba rapport sexuel na bango. Ya brutalité. Ba position moko ya malamu te. Oh père, olobi zo memela bango ba infection. Ezo memela bango ba stérilité. Ezo memela bango blocage. Ezo memela mabe. Mais pour na bango ba moni yango za malamu. Nzambe na sambeli au nom de Jésus. Puissance Seigneur surtout ya vamu. Démon wana kota na ba couple. Pona ko luka ko détruire ba couple na nzela ya rapport na nzela ya sexe. Na bebisi yango dans la musika au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père céleste. Bola mwanzambe. Ebate la libota. Ebate la libota. Au nom de Jésus. Tozo chambe la pour la puissance Seigneur surtout ya phénomène femme et mari de nuit. To bandi ko bimisa mari de nuit. Sambe nanga banako beta maboko. Banako bimisa mari de nuit. Na komona Yesu mari de nuit, femme de nuit. Au nom de Jésus. Phénomène femme et mari de nuit. Na déclarer na bimission na ba couple ya batu. Na bimission na bandako ya batu. Na bimission na ba vie ya batu. Ndekwa mi sepeli sakaye moko. Ndekwa sangana kala muninga ne mobali. Ndekwa zwa kanjoto ne akotsa ke pa ya mwasi na ye. Munokone na nzota mwasi na ye. Oh, na déclaré au nom de Jésus. Na déclaré miracle et faveur. L'esprit nyonso oye yaka na mutu na makamba polygame. Lelo mwaso lobi mwaso. Ndeko moka bimana mwasa ndeko na ye. Oh, na déclaré bimana mobali ndeko na ye. Na déclaré père ba yokela bango mawa. Au nom de Jésus, miracle et faveur na kombo na Yesu Masia ndetolobi. Amen. Beta déjà maboko et si kozali nazo pesa numéro nanga. Na ebike makambo yo ezana ba question ebele. Ezana ba question ebele. Ezana ba question ebele. Ezana ba tumusa lobi prophète solo ba biloba loba. Na kozasiko sentiment ndenge ni pona na mwasi nanga. O juste to salani. Mutu ma komelinga siko yo bakamunyo solo ba ezama be. Siko to sala ka ndenge ni tanto na met na mwasi na biso na mwasi nanga. To salani na sekaki bien aimé. Oko benganga soko comprendre bien la moitié o benginga na expliquer. Numéro nanga zali plus 243 au tcheba 9 misatu. 9 37 69 79 plus 243 39 37 69 79 au bengi prophète Chico toko sambela et na ko lakisa yo makamnini oyo sengeli yo sala peto bimisa ba esprit oyo zo bloquer vina yo oyo eyela na nzela ya rapport sexuel tika nzambe ya lola apambola biso. Merci. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres.
Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecue, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du Petit Batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique. Pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance.